Mbote ndeko Kabuya. Ndeko nanga Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bakisela echikata bombe aliko kamata Congo, diplomatie ya Congo lokola lisano ya bana mike. Aliko mona Congo lokola mboka ya Cap Vert, même Cap Vert ezalaka bote. Même ata Gabon bali organisé malgré ba coup d'état na bango. Ndeko nanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akamati atandi diplomatie ya Congo lokola etoko na matanga. Le Congo, s'il vous plaît, c'est un pays respectueux. Et le pays à l'okumu, pays à honneur. Mais M. Félix Antoine Tshilombo, Chikata Bombe, akamati abandi kokende ko bonde la relation pote ya komina suka. Tshisekedi alobaki na biso boye. Kagame akokoma Fazer. Ah, on a s'intéresse. Akokoma Fazer. Na ba suite ya ba bombo ya kobeta parti ya Goma. Ako téléguidé ekota na Rwanda. Kagame akokoma Fazer. Alobi ki à la moindre escarmouche. Ako sangisa Assemblée nationale. Na Sénat. Va déclarer guerre contre Rwanda. Chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Alobi na biso lisusu ke. Soki ba prédécesseur nanga basakana kina Kagame lelo boye bakoyeba Kagame koyoka ngai nazali Fachi Beton ayeko bakisali susu ke yena Kagame bakokutana na Rwanda bakokutana na paradis to trouver que Rwanda ezali paradis te Kagame pe alobi ke Rwanda eza paradis te na kokutana na yo te et comme le roi lisano ya ba musicien bako swana pendant que bandeko na biso bazali kokufa pendant que ba déplacer de guerre bazangi ata mbuma lisango to ya loso ya kolia esika bakimi bango bakomi kosala masano na Tshisekedi ya koloba na biso makambo wana eningi koloba nini Kagame alobi na Tshisekedi soki oza mobali atembe diplomatie na koya lisusu te déclarer guerre to bunda na yo et ali rapport de force. Oh, Kagame s'imposé contre Tshisekedi. On entend. Ce n'est pas comme Patrick Mouyaya a copié la politique de Lambert Mende, a comme à la télévision, alors la bouzoba, Moussoto Zoyo, Kanabiso, Wana, et ça la madame Moutela Matoy. Oh non, ils allaient réussir la diplomatie, il y a Congo, parce que Félix Ache a mis diplomatie rwandaise. Non! Rwanda a humilié Congo. Pour Rwandais ayete Tshisekedi atumbi carburant ya mboka te na Rwanda pour que ne rekutana na bango rendez-vous manqué. Obi suite à rendez-vous manqué na bolingo ezakani. So si moi si to kutana lelo ayete obi ezakani. Choc wana ebi yango eloko basali Tshisekedi yango wana. Donc c'est-à-dire ensuite déception na part ya partenaire na ye ya moto oyo aganganga awa na stade de martyr yo nani Obo ya Kagame. Ndeko nanga yali pasi. Donc tomoni Tshisekedi na Joao Lorenzo bali kolekisa ba Congolais tango pote bakabela camarade na bango Kagame mabele ya mboka soi-disant diplomatie. On attend de l'UDPS de M. Tshisekedi. Lui qui se dit garant de la nation au moment où il a changé la constitution avec Moutaro Simba Azalite Azali Sibolite. Moutaro Simba Azalite, Tozali Pe Toluyo Kaye garant de la nation a déclaré guerre contre Rwanda. Parce que tout monaki abungi mokolo président Lobaka. Président na mois de décembre Lobaka le 30 ou le 31 s'il faut. Soit le 30, message a diffusé le 31. Soit le 31 s'il avait beaucoup de choses à faire. Mais Tshisekedi yekoloba le 11. Oh bango mama le 11. Le 11 Tshisekedi yekoloba sous vertige ya ba hyperkit ya Martin Fayulu. Oh ya utaki nango na diplomatie extérieure libanda. Tshisekedi te ngape fona loba. Ngape fona loba. Mais malheureusement lobi biloba loba. Tshisekedi fait la confusion. Il fait l'amalgame.
Il veut faire le jeu des mots dans un pays francophone comme le Congo. Abananabiso, tantôt changement. Abaloli, tantôt révision. Abaloli, tantôt réforme. Monsieur Tshisekedi, ayeba ke ba Congolais batanga malamo. Et il y a un moment côté français, oyo eko échappé peuple congolais, parce que les Congolais sont des intellectuels. C'est les Mayende. Niveau de titre n'est pas clarifié, il pose problème. Notre constitution ne prévoit ni changement, ni réforme. La constitution prévoit ce qu'on appelle la révision. Et puis constitution et lobby, tango nini bako réviser 219. Na tango abitumba te, na tango ya état de siège te, na tango yo parlement ils se réunir librement te, na tango yo présidence de la République en intérim te, batango nyonso constitution pe biso. Et puis conseil bi nini toko simba. Conseil bi bo simba na bino biloko nyonso. Mais bon kamata te ko simba article 220. C'est-à-dire le nombre de mandats du président de la République. Les membres des mandats du président de la République, Yami Balé, le pluralisme politique et syndical. Yami Sato, conseiller Téléméli, mode à suffrage universel et élection. Yami Ney, forme républicaine de l'État. Bakoki ko changer en wata mokolo morote. Tshisekedi lokola boyi. Réforme le quoi ndekone bemba conseiller. Réforme, pardon, révision, yé na réforme. Mais Tshisekedi yeba ke moto aliboso. Il faut foutre Minerval na Martin Fayulu. Parce qu'on comprend que Tshisekedi a une exception tangu pamba. Si Fayulu soki a lobby, il faut essayer la bané. Bané na bané pour Tshisekedi a rebondir na makambo Fayulu lobaki. Fayulu en 2018. Tango bayibi pouvoir. Alobi na bango banso. Alobi te totala makambo akoyiba pouvoir te. Na bolingo ya Congo. To mettre en place plan de sortie à crise pour que tout ça la réforme institutionnelle. Veut dire CENI, réforme CENI, armée la police, ba réforme approfondie. Tshisekedi aboyango. Mais les lobos liboso à congrès. Le 11, parce qu'il y a beaucoup de dates, à l'objet il faut à ça la réforme. Il y a constitution. Parce que dans mon loi, tu sais que le deux fois. À l'objet le 11, il faut le sous-souligner le 30. À perte de vitesse. Donc, un déco, à comprendre les soins de Martin Fayulu. Toye, il faut une cohésion nationale. Il faut que ça, les Congolais sont autour d'une table. Même à Tati Sekeli, ceux qui ont bicolié, batalissier, à Zongi Nanzela Semba, à Nanzela Congolais, tout le cohésion nationale au Kende Bongo. Il y a quand c'est le Fayulu Mouta Sengi et cohésion nationale. Fayulu Senga Tshisekedi cohésion nationale. Fayulu le peuple congolais. Et à la constitution, la proposition des patriotes. Et ça dit, paix, mon l'article, la carte de la Constitution. C'est quand on dit que non, Bangiba Kamata, Fayulu a sengié, cohésion à répondre Fayulu. Makambo Fayulu Lobaki. Et Ali Makambo, le président de la République, Moto Lobakango. Le président de la République est considéré comme le symbole de l'unité nationale. Mais le Kola Tshisekedi est président, au peuple a pronacate. Il s'est transformé en conflictuel, en séparateur, en diviseur. Alingi ba Congolais ba kabwana po cop na ye à côté Kamboka et le cas na cadre ya référendum. À côté ba Congolais na kati ya shida na cop wana ba Congolais ko ba yini Kambwana te ba ya na référendum pour l'obiso qui te déclarer yango Tshisekedi lobake ce n'est pas moi, le peuple ont décidé. Marché na yo ozwaki na 2018, nous le savons très bien. Yango wana bande konanga
Fayulu alobi cohésion nationale Tshisekedi aboyi. Mais nayoki alobi bien akobenga ba force politique basangana batia idée pour na koluka ndenge nini ko renforcer ba institution na biso la réforme institutionnelle déjà pour na koluka ndenge nini ko simba ko bongisa constitution. Tshisekedi alaxi sou biso ke vraiment toza douteuse na kelasi na ye. D'abord, le Congo est un pays de l'Afrique centrale. Tshisekedi, selon la géographie, ndenge totanga pesa bongo. Mais Tshisekedi akamati Congo, amemi yango en Afrique de l'Est. C'est-à-dire kelasi muke. Okoyeba te ke Congo ezali un pays Afrique centrale. Okende kokosa yango na kati ya mboka oyo balobaka munoko moko. Et puis bana morphologie moko bali bato oyo babulisaka Congo. Balula matière ya Congo. Ndekonanga ezali matata. Tshisekedi ayeko mema biso lisusu. Alobi na biso boye. Aye pour un changement. Mais jusque là, tu as dit que changement est comme ça la matin à Congo. À quel sumo sika alobi na biso boye. Justice na ye ezalaki malade. Bango moko babimisi ba kuluna. Et les détenus sans être jugés, Moutamba babimisi ba libanda. Baye libanda étant donné que babongisi ba condition de vie, bato wana o balulaki lichette pona mpasi, bazukuti su pasi koleka, bakamati su machette bazonga machette. Na yoka Moutamba zolo bakia ko boma ba kuluna. Okoboma ba kuluna CPRK elaksi nini tango bino bokoti baona kati ya CPRK eloko nini oyo boyebikaki bango o ba reproduire te na kati ya société. C'est que vous n'avez rien fait. Vous avez arrêté les gens pour arrêter. Les lobo bokomolanda bango bandako opération ndobo, c'est-à-dire il faut que boma kuluna lokola totelemelaka bila na IDPS ezali contre le droit de l'homme. La vie de l'homme est sacrée. Bango bazongisi lango lisusu. Ce n'est pas normal. Donc, ba bêtise nyonso. Oto boyaka na tango ya Kabila, nzoka Tshisekedi alulaka yango. To boyaka ko changer constitution, Tshisekedi alinga changer yango lisusu. Azonga bêtise wana. To boyaka makambo ko boma batu contre droit de l'homme, Tshisekedi alinga boma batu. Likolo ya makambo wana. To monaka pasi na mboka, Tshisekedi abaksi pasi koleka. Embouteillage koleka. Na lobi boye na monsieur Jean-Pierre Bemba. Soki oyebi fonction na yote. Ba démissionnaka. Basala kango na sentiment parce que je suis Igwe. Na nani moto nazaka na succès na 2006. Basala ka loko oyebi. Ba mesure ozali kozwa ezali ba mesure mabe. Mabe koleka. Jean-Pierre Bemba kosi biso 60 avions. Soki na 1 mois, soki na 3 mois. Tozo koma déjà 1 mois. 60 avions ye. Eza wap. Olobi na biso lisusu nini. Ono okozongisa rai. Bobuki bandako ya bato, bobuki bato kuna mabende eza lisusu. Poto mbule beti. Eloko eza te. Jean-Pierre Bemba olobi na biso embouteillage même na France, ba pays entier ezalaka. Papa, est-ce que l'embouteillage il y a France? On a vu que la période d'hiver embouteillage est là. Mais embouteillage il y a France. Il y a France et zalité le cola. Oh ya biso comme chronique. Mikolonionso embouteillage. Congolais comme kobela pota libumu mikolonionso. Lokola punition. Lokola punition. Kotambola mikolo nyonso makolo. Transport et comme pasi. Awe komi moto nyonso akotia transport na prix oyo alingi. Où est Jean-Pierre Bemba? Après l'objet de candidat président de la République. Pour ça la nini. La poste ministérielle mibale ozola que ça va limite na yo. Ministère de la Défense au kokite. Ministère du Transport ozo pété sur le terrain. Donc Tika Biso Bemba qui est revenu na répondre à moni boloko
et soit qui makasi yango commission ofinga kana ba mumpe ofinga na batata obiso to pesa ya molimo makama molimo ko sa aventure te ya molimo ezali ya molimo ya kaisala ezali ya kaisala soki to koswana na politique to swana me makambo oyo ya kofinga batata ya milimo bato yo to bunana bango pendant que yo lia cop na Kabila ozwi mbongo osalisi des autres balikota nzambi bakufi sima nango oya kozonga lokola yo Salvateur boloko ya CPI ete yo malamu te tomoni ke faut zonga lisusu il faut zonga parce que même rééducation na esala malamu te yango tolobi boye na ba Kongomani nyonso au lieu de changer la constitution nous devons chercher à changer des mauvais dirigeants dans ce pays. Bato nyonso bali ko sala mabe a commencer par Chilombo. Te kitana bato nyonso c'est parce que le peuple est souverain. C'est l'article 5 de la Constitution, l'article 64. Nous demandons nous les Congolais, tous les Congolais de mettre hors état de nuire toute personne ou a confisqué mboka en otage. Toko bimana balabala, oye goya, eya.